mazo memanga na likolo ujana kala tobeta na division ya mino petita maza muke na nzoto ya muke na santima zopesa nga eza ya monene amelaka keke amelaka pipie na shibango bazwaka ime bikozamine soki tozali na ye makambo asalaka nga. Fula, Banque mondiale, exemple à suivre. Émission kitoko na Congo fula Madamu kitoko na Congo fula Ngota yonka bilengi na ngacha fula Olinya actualité, kota na kacha fula Émission politique, ngota na kacha fula A Congo fula, a Congo fula A Congo fula, a Congo fula, a Congo fula. Et voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, chers internautes, c'est encore moi, là, la Barbie de la presse, l'impératrice de l'empereur qui encore une fois de plus devant vous parler de mon émission toujours Système ma lumière de la Bigeton Lobela. Et Babi que la première salutation à mon boss Banque mondiale, exemple à suivre l'étranger du cœur, garçon sexy, autrement dit, au Cameroun de Makamo. Donc Babi que on est là avec Congo fula de Makamo. Babi Makamo bandi Babi qu'est-ce qu'on a ont 4 est-ce que Babi que système on Babi que toujours tige. Babi tige c'est la tête. Oh Babi c'est la Babi de la presse qui est devant vous. Autant pour ça quand tu es un bouquet. Donc Babi que Congo fula de Makamo. Merci à Martis de Marty. Voilà c'est Babi Lili de Babi que là je ne suis pas seule. Je suis avec mes invités, mes deux invités, parce que tout le phénomène Unjana. Baya mingi baleli, mais baya bazole la pani bapeti on a système banya la carte escope babika pe système banya la carte pe eslipe. Baya baleli, bandule man baleli. On ngana kiti sur le terrain pour le musicien. Nana deux musiciens. D'ailleurs c'est ba qui m'a un phénomène Unjana. Babi mona babi que taba mona que l'impératrice va bien. Babi que il y a ba grand ya ba musicien au moko auti na kati ya Congo et pas moko Fable Gas donc babi que aya awa aya phénomène Unjana concert donc makabe ko ka ba Unjana babi ba petit fiesco donc babi ba petit poto puisque ba kota kité ba kangi ba Unjana est-ce que banen ba kota banen ba koya donc babi ba ke bele ba ya ba po mona na se ba petit 100 kalba bakata ba soutien mais tout la peka ke bakangi ba Unjana ba ba ki na bango te ana kati ya directement donc salut à l'américaine donc à l'américaine pas au côté de Samuel comme que vous savez tout est avec vous t'as invité dans Bazoko donc na Nabucodonosor dans ma vie parce que événement Unjana a ba petit poto na bi fiesco dans la vie à 100% dans notre baleli on est koluka bango ba phénomène on t'a ba bi esili on a autour na bango c'est quoi bolobi ni ba kraya bo check bo beta musique donc ba bi que bo sibata nzeba ba buko ba komona ndikolo le côté c'est le côté mais bo sali fiesco puisque ba kangi ba Unjana tout beta dans basolo tolo ba on a loyembo tolo ba on a maloba so pe na loyembo toleka tosepela na ujane lele tokosepela ujane jedora sepela na ujana mama tokosepela voilà on est le rona bango la biso ba ujane basali na bango elo côté voilà bata na bango banangani basali na bango elo côté voilà aba mutu na mboko yo makamo mabele tolonga bango Salongo, Salongo, Botika Baujana, Salongo, l'américaine, Botika Baujana, voilà. Le musicien va déclarer. Donc, il va dire que non. Au moment où il y a un concert, c'est Zalaka. Un Québec qui va dire qu'il va dire que Kraka, Bozindi, il y a beaucoup de Mangana, Boti de la biso ba ujane basali na bangwelo kote mama boti de la biso ba ujane basali na bangwelo kote Calvin la queen kutu na mboko yo makama mabele tolobela kangote salongo alele salongo alikamba ujana salongo oh non non kota c'est ça babi danza no kota kota ngondeli
parce que quand moi si en masse comme ça ils ont respect il y a femme africaine ils sont dans mboga oyo mama belle wana tomona ngo trop parce que ça la trop mais ceux qui balana ba oleka nani okesimba bango ata soda ata ministre o ba soda na biso ya Congo ba profita na mamba bongo et comme parce que tant bomoni bango wana ba utana bango wana baza kutu manga siko ke simba yo siko ministre député au moins 6 ans de prison makambo wana mais quand tu peux bokita Kinshasa bo banga na metu mambolo ba non non chrétien mututé bolobi ministre bolobi non on a mboka na biso soko za ministre to gouverneur to nani don aux comme on nzambe babanga awa tokena okoti na shop boye sa bacha président même nana esa bacha bino to botem na kiu eza la président soko yaki na simana hotel na on ne ko makonde soko za soki président soki député comme on minde wa yesu na mamwana ba ujana baselo te botika bana bato bota ba lobi ki onja les ala ngoma bete balata na bango tellement bitiko bango ba comme ko donc ba comme ça le quoi qui ba comme ko s'exposer penza que papa zon leka onja mazo leka liboso na eka pona ko séduire papa mikolo ba l'équipe on a ba âge et ba onja ba ko mais s'il vous plaît mère et bon ba ko séduire ba tu venez bani lelo viens na biso ko toucher si na benga ta fie posa ya na biso papa nzambe ali jésus le c'est to benga vie mais moi ça ndumba ka ça ya wana mais ya ko ya kate yes ko ya kate même sous jésus a une esprit yo ko y poser une esprit c'est vous on a fait le roté mère ba personne ba sena ngolo roté ba sala le roté donc condamné ba onja to condamné ba papa wana ba condamné ba papa o bazolanda to condamné ba papa wana o bazolanda bana wana libana ya bana miki bana wana baza bana bazokola bana ba fleur d'âge na bango po quand de bango ba obetela mabela ngo tolo ya bango be ba tika bango te yo ko botame boete botame be mona okoleki na aja ujana oboti pe bana yo bana ana pe ko koya na ngo bana na pe ko koya mais eza époque na bango eza nango normal eza ndeka ke biso na bako omoni biso na bakongo yango moni makambo ezaka ba mofosa na Kongo yango moni to bana mona mère ana zemi père okezwa basi libanda moi nini ba conseiller mère soko za zemi ko lata pantalon te lata ka ba robe minene mère longue tebi père ko mo beta libanda izana mboko kutana mosa zemi okina poso che on a pas de phénomène on jade ba ndelo to za makambo eza ma ntanzo boyi to eza na ngo déjà mais na Congo na Congo na biso ezaki na batamo boye mon phénomène je devant ici côté ezaki na batamo boye bandoka ta ba fiso balati pantalon ya pamba et kanga yo ba kata ça ka pantalon ya pamba ujana gute et ujana gute donc c'est ba phénomène wana ezaka nango déjà donc to zo makambo te to kotisa makambo to memango non et on na ba lobi na se souvenir ngamoko na wayeb na yeba mukomo be na salongo bon to le kapena bona na mère abetesko jipi pena mu pousser talaka mu penda mère bon ba police ba telemisa biso parce que bil ba ja bongo point ils ont la salité bongo point voilà na mboko moi ça va police mbata na mboko c'est ici bongo moi si pena ko c'est flash dans la cimenterie infinissable strobo ya kaliono et moi c'est dans musique si on est ici ngana ici police na bi policier na c'est moko pour te me santara te nga bon mokonzi mokonzi c'est le roni police ça mokonzi ta na pour kengela yo civil na ba bien on a biloko no mais bango ba commander faut katele ba lo sako laisse la bi me fi o paso le kana chip les aime gousser ta la police mamba lo ba nga bi o azanzo to niki o ayo mo pene ne go séduire la bi to profiter pe wa bi na bi ko prendre ma comme boss ba monter exemple sur l'étranger du Kenya comme on a so ba ngona ba utana botala ba ngona kala moni kutu bazana ozomona brasser na bango ayet o kanga bango soutien côté coupé neti na mboko yo mais ku nelo ko kutu nani yo lobi neti na mboko yo ba autoriser nyonso basala ngo na balabala pas rapport sexuel na balabala beaucoup vana moi aussi non vana même na terrasse même na taxi même moi biso za pour ça pour caresser au carré voilà moni ba bolingo Congo enunaka ya solo mais non mais ya ba bolingo Congo enunaka
okokola mwasi akimbali na mbetu to mbala akimbali na mbetu bongo awa bongo bike bolingo ya Kongo ah bolingo na te po mwasi ezaka ya sika mwasi olata toujours blo amipuse nazoyoka flash s'il vous plaît l'américaine na télévision nazoyoka o bana ujana bazo perturber ordre public ezalaka wapi bato baperturber ordre public eza bana kuluna te bana kuluna vraiment bayaka kutu babukina biloko ya bamama il y a moins perturbation ordre public. Et le col a bien dit que mon ito na défaut mo bemé. But ordre public yone misuna yone soki eke kuna omisoli ordre public na ba fina yo. Oh. Ah puisque to lo bandeni. To tana diso to profiter mais to sangisa kama ba bolingo ba onja na kati ba. Na peta ndi solo na to mona batu mingi tanku so azune ti ba babi ke ba porter ba telemisa ke puisque maman ba cimenterie infaisable so pour ya Lyon ba telemisa. Quelque part comme le quoi jalousie. Policier a profiter kana ki policier dans mon mine da vraie chérie avant jeune moko ke na mon mine vraie chérie jolé abaka na jalousie mais ce que on va continuer ba denga ba système na ba mibalo ba ba faux chérie hein o ba ba vraie chérie et donc conseil ngo pesa ba on peut soit faux chérie à comment est-ce que mon ninga pas ça jalousie bolobi le merci le problème c'est ça que noko oza yaya oza jeune oza mobali neto lobara mwasi nyonso aza mwasi voilà quelque soit qui toko ba batute to ba baso ba libre mwasi tout o asepeli sport et là mi ba lisuma ba complexe ba momi monika momi mo bateleka américaine na en ligne na te mais yo mo do tie négativité en ligne mo ba ba la américaine peut pas ba américaine ya ba ba mona la donia 4 chambres salon na 4 chambres salon na 4 chambres salon na 4 chambres moi ça c'est kamiso e kangama moi ça bien moi c'est poso kitoko mi bali misuma ba complexé ba yo ma ba sans esprit bien sûr yankazate mais pour quoi aborder vrai chéri ils ont rappelé moi courage et dépendant courage à mon âme parce que mibali mususu peno moi Charlie l'américaine en moi attendre moi ma vidéo même surtout un peu ba goût l'américaine mais azo banga nesu approche américaine en vous comprendre dans la bana yo pesa DJ JR tendance bon ce soir on a nzele mo le ça là celui de au pasteur moi mulu baloba el maman elongini no pesi bana bon mais bon njana biso bangwana hein bozo ba mingi ba suspender so njana kuna kota sima babi amakambo sana ngo teti ka njana biso na ye yo ne ba komi batela ka mingi mi batela mi batela papa tela maman batela papa donc c'est ça donc babi ils ont envie babi après décider ne makambo c'est normal yo moni makambo donc yo moko olanda bana mikie yo moko olanda bana mikie yo moko olanda bana mikie ekomi bana wana baza soko ebi ke bana wana ba age mona ba no bana mona olandi bango mwa yo moko soko bango na ba tshwana ngo batho ba soko na kuna tata baza yele awa kutu makamboto yele na bukana za skole mse bisa soki bali leki na mwasi koza unjana leki na mwasi za unjana ata biloko moko mikuse na selo côté ma belle police ko aninga papa midima a honorer famille na yo toza ko déshonorer famille bon phénomène de unjana ngai pena normalement attaque non la bimana ni banda dans ce qu'on normal premièrement mais deuxièmement attaque congolais attaque culture na biso des alaba ba mama ba ba nzoto isa mabi on a marché ba monter mais et comme on a tel point que et comme sujet ya mboka comprendre on est tous les équipes makambo ya kopesa ba peut-être ba classe topesa bango babisala bakupe couture bamakambo nyonso et comme on a sujet wana ke non ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine nazwi question te nangi kaka na intervenir omoni problème ya bakonzi ya mboka plus ezali nini bazomona ke bana wana baza bamineur ozomona ntango bango baoke kokanga ezali te biso bamoni neti na bango na we te balobi c'est ba beta ba biloko non balobi boye non tant bazoloba donc comme sous journaliste ndeni donc problème ezali que bazoloba balobi tango bana wana bazali ba mineur yo ozali papa mokolo tango baokota okanga bazokomimisa nde bango babi na respect ya citoyenne congolaise baza kozwa bango batie bango bapesi bango conseil bazongisi bango mais papa oyo baokuta bango na bana wana so na tuna est-ce que yana na
bana o bakangaki e bazongisi bango na ndako babiki artiste mingi benga so ba babi kote kuna donc soki abazi ke dans ba cimenterie wana so ba konti ya Congo ba moni mais mystique donc ba konti ya Congo ba konti bango balobi tango bazui ba filmer bango balakisi bango déjà na télévision mama yo mona ke mwana nga bango bakangaki image ya mai esala bien tango omoni ke bango mutu bakangaki mwana nanga pe balafilme balakisi na télévision soko omoni mwana zongi te oke koto bana ba intention ya malamu alors nga nazoloba mwana mwasi neti nga boye bokoyeba te eske nalatiki njana ou bien nalatiki ozomona ozo comprendre mais nalati bien eza tenu moko descente nalati na nga na troublé na nga ordre mon côté mais bango mais américain nga pe la mona ka to tie lo côté et bango doit bi kunza na ga ya ba yo troublé ou pas? Donc c'est ça, ça va bien que babike bango bazoke de relaxer na télévision ba konza mboka ba ko ta so o ba petit ko ka ziamba te et puis petit moto akangi ba ziamba ba te bana kashoma mama ba ziamba ba ko mela oh mais to mona ke mona ba akene pe ba chango ba tumbango boye ba police so yiba ba bidon e pe la mama ko balukeli bango na kumisa bango te na kumisi bango na kumisi na bango te l'américaine na problème belo mo le problème eza que moni na mboka na biso congolais na kati ya mboka na ye moko ayeba no droit na ye te tant que citoyen ou citoyenne congolais de tous comme akama ye les autres qui vont na mboka bato na pays eza développé or que c'est pas bon habillé na bineti biso mono ba mi bal donc biso ko na balance tatouage bilora matoi c'est important biso balobi mwasi alati pantalon osi bokangi apo bolobi na elongola pantalon na siko osalini wana viol ezali contre l'humanité wana baunja na nga nazoloba boye bana wana neti na otala lobi tala nga nasalaka boye alati slip na sute nasalaka boye abilala na kanape na nga lala abina balolaka boye abandiki balolaka normalement image la télévision nationale peut-être ça peut-être dans internet mais oui ma réseau sociale les autres dans ma chango na ba téléphone bana nyonso na bana na biso ba comme na ba téléphone au mwana muke azozo akomota na biloko bongo et puis ayebi ke mwana ya mama kingani mwana wana zanga na quartier na biso mwana ya ndeko kingandi wana yaya ya kingandi yo zana baleki na yo bana ba camarade na bango camarade mona pecho oko bon net na bamboko eza normal aye na ye azo sokola ne kanda sokola boye unjana nde makambo kanda sokola boye soka silisi soka besoin ki attache shop obima wa kota ke shop kaka na ba bikini na ye oyo asomine pe loko na sisa zongi pale seni eza nango normal eza nango bamboka na biso nde ba freedom eza nango te vous comprenez donc ndo za boko okutana na mwasino donc omonani pena na mama emsu posa e ko embrasser na Congo donc yango monini na mboka na mubala obeta mwasi na mbila oleka ba beta e bayokaka te donc bamboka moko obi flash journal noto betala so babike eyani na ba garçon mo ayana momina ekaka ba otika Congo ba esika obike yaya na momina ekaka ba na bichika neza amolika ka ba unjana to omona ka awa obike momia comportement ka yaya donc yaya telemi le kwa mobali yaya telemi momia do comprendre bichika na osuko to temple no ndenge nini yaya bibi na zoko kate momia bi le problème nini yaya lata panda to zo pantele ko kota ne bichika yaya za ko telema mère queen na zonga ne logo o américain na ndolo ba eloko américain na loba ki ya alobio na ko l'opposition boye
parce que ba mère na biso ba série bando ba na ba 15 ans ba 14 ans donc c'est bando là na boka bibé pas ba père na biso bando c'est le côté ma belle ba la sara de mais ba la mama tanga te wa tanga te wa ti côté ba la sara ba li fanto mama ko tanga no mukie ya bando la sara li fanto ba la ko la kisaka bango tanga ba no mukie mama ngo etambola ka bongo ta omoni mama onde na ndolo ba mama na ndolo ba bongo donc omoni baleki na biso wana ba ujana eza ndenge na bao te koloba kozwa bango kobenda bango matoi papa na moko mama moko na ndako na ye kobenda bana matoi po tokokona neka apetelo nezotinda bana na question sur na tuna boto ndembo tolobi ate na mboka oyo eza autorisé te atomoni fille alati ndenge ata de batama mabele polele ata otama mabele polele yo kene kozwa osimba ye na nzoto donc komona question ki fille wana abengi ozo lokoto mais tozo comprendre la biso ba jeune fille ya Congo ye moko awenga basimba ye déjà to bakobengela ba mutu bakanga mutu asimbi publicité ye moko déjà mais le contraire ya asalela ngo publicité lobi alongoli penza akitisa bi omoni ndenge ezali alakisi boye ye moko atomboli abaluki alakisi apesi position nyonso na bien mais makambo publicité ya mwasi asala tout le monde en kala na boulevard bapeti batelemaka wana bazotekisa nyanga na 4 ndenge nini basala mode ya publicité kosala publicité ya mwasi so alingi ateka bana ujana na botika na kolokola bango bopesa bango kombo ya ujana te ezaka bana mo basanela kibondumba na ye alinga sala kibondumba mwana oyo azala éducation asala makambo wana te tomonaka baprostitué baprostitué bongo na français wana azaka mwana mo amute te tuka nakomane danser sobe orchestre nini asala bamakambo wana ezalaka nango na kombo ezalaka nango na kombo tomonaka bana moko atele tiloka mokuse ana likaliste ke bato bazotalanga atambolaka normal ndenge otambolaka mais komona biso bacongolais atele bamosusu bazali ya bacongolaise soki atina komona mokuse ye moko déjà aza mibongisaka parti ya ndako achange démarche akona bisalela moko boye omoni me biso bana mboka oyo culture ya kolata kozala serci ou kolata biloko ya mikuse eza normal comprendre babotami bamama na mama babotami bango babotami bakuti yango ezalaka bongo donc atalati eloko ya mokuse ayebi kalati normal parce que biso na Congo culture ya kolata biloko ya mikuse donc eza eloko mo mone extra moko boye yango mwana kuta azobabina mama mwana makambo na basala bascène mambi abekuta beta vile biloko awe tomonaka yango ese wana ujane bimaka tabotinga biso baniso so bosala wana mokena na mokanga no mama chala mwana ye okolokola te po ya yango mona oloba eza nini eza déjà etikala déjà na na babito osite babike kosaboloko moko babito botona takasangana nde boyembaka basikotoyebana eloko wana mofato bobotela eloko mofuna leleko fort obetako mpe fort nakati ya mande esika bainspiration yaka bikokofulafula ne makambo bomatoleka motambo ya bolingo tela nyonso nakoleka se misapi basilisinga loposonga mwana mama mabe ya mbila elengise mosaka babandaka bolingo basuka na libota tobandaka bolingo tosuki na songisongi ya bato zala nanu na makanisi bano oyo tobota nani akobokolo moto mabe fotokopi na yo fotokopi na yo nakomase kolelalela mama nakomase kolela songa moni ye ndako ya bolingo otikeli nani ye ayolele muvayolele salake bakolanda
lobi ya moto te konuma ekeseni mingi babumazela mubaye alesa yo nini nakoka te na sede bolingo epai ya bana bolingo mama oyokanga tamawa mubaye nakobelela mokili mobimba bayokanga nakobelela epai ya mimi ayokanga nakomizoba ya bolingo na yo muvae fungola yo motema otikanga kimia kata mokili papa oh muvae nawe ekaitate ai bambote ebele na master nanga gali kabo aux États-Unis. Dieu merci mangoto à débailleur aux États-Unis. Végérie Moukomene aux États-Unis, la Clinta Kisena à Paris, Renate Kapa à Paris, Yvette Moudjiri, Maman Sestène à Paris. Vous le Kébélé, mon VJ Senting na kati Allemagne donc à Tikala wana. On le kisi Carly Boss na kati Jobu. Job Boss Carly, Boss Chimanga bambote na o yangwana bambote na bino. Babi, Prince Mvumbi Suprema, Prince, le prince des Zamunda. Babizou, bambote na ngai kena Serli Dovika ma gloire na Ntokanku Patricia Lola Binga la sirène de Paris. Bibi Chimbo Bibi Chimbo numéro na bala ya poto pesa numéro na bala poto numéro na ngeza 071 110 52 51 071 110 alors le garçon c'est Fula Banque mondiale, exemple à suivre. Émission kitoko na Congo fula makamwa kitoko na Congo fula ngota yoka bilengi na ngacha fula olinya qualité kota na kacha fula émission politique ngota na kacha fula makamba mindule kota na kacha fula marketing et publicité kota na kacha fula olinyo fulama kota na kacha fula a Congo fula a Congo fula a Congo